quitté et ngolo bateke o apesi ndaza na souci à souci non o ya pesi montant soso le lo na mongongo eza na belé bata maboke baza mbali 50 donc aza na facilité apesa $800,000 mususu babenga kete aya ka retourner à moins na moi $10 $5 $20 tout fait. Est-ce que bakatela ki mutu ke faut pesa autant té mais toke bakata ki $20 même si apesa au-delà mais eza selon bozu ya mutu ouais mais on peut ça au-delà ba 5 si ba fanatique ba 5 c'est pas montant ya moi likolo vous comprendre montant moi likolo PC problème té est-ce que vraiment il y a monté ça ba futilité il y a un sens té ba doit c'est ba débat na moi ba qui ba to benga mutu ça la bien té et puis il faut y aller ça la bien pas mutu ça ba comparaison ba mbongo ba montant matanga c'est pas normal et puis belé ba lobby qui est maman la biso suzi bantu akufaki na poison misu ba tangi ba liwane ndinga mabe d'après rolo bani mais caméra côté micro exaté yanel et le vous avez loba on peut ça combien na moi makase ko tanga tshaka chokoti yango micro za n'importe quoi et maman biso par rapport ya liwa maman biso suzi en tout cas na biso za kufuna paiement s'il vous plaît à part wana na yebelo msuté na ko ba pona osepesa batute OK na bika akufaki na paiement donc après paiement na yebi na ngate mais on a lobika vérité na boka to linga na raté to tiana ba poison to boka na ba mbasu to boka na ba pesi alors na matanga lelo mutu daza veille na boka na boka mutu to lobisanga lelo na boya kipi na ba micro za liboso na ngate mais na tchon musika et puis avant na yabo ça melek da miel nanga na melibe déjà mbareka ato ko pakola nga bo pian et c'est l'anglais de l'autre côté ambareka yutaka na goma donc na melibe ambareka na bien miné et puis ko na ba ko bazana nga et puis Jehova mais ce que par rapport à la fondation netito kanisa ANTPC est-ce que bango peut contribuer à ba $40 to ba pese ko dila en tout cas je suis pas dispo pour répondre à la question wana boluka ba kolo ba les boluka vient so JP Masamba na fondation donc ba papa pour ma sous de blender la PC mbote botuni question à répondre pour nga ko nazana nga botuna mambe mabe boza mama malamu te question ko zawa question zala présence Teresa na mata lobby le po bato albanki basa bena benemi il fallait qu'il ba simba moni Teresa nda azaki wana bobi nga azaki wana mais nda azaki pour comprendre nga azaki wana azaki te wana simba ya Teresa liko nga ya na so baluba bonga mo makilenga otanga wana et puis ya Teresa aroya so type belé ba ozile lelo so azuli l'état oh est essentiel avec le seul là il était essentiel avec des lobby d'accord donc toke na bongo donc so ba simbi yo pe au côté liana non côté makasi aussi ma Teresa bon da yaki jouana aki penza près le quoi ngana lelo ke bato ba ko ya te passer ba ya te pandi ba bato na ba lokuta pourquoi parce que na film moko ya domination ya Suzy bazaki tableau mona Teresa na matanga ba Teresa ya Suzy yaki donc bato lo bango za bato basila ba succès kala ba succès to basila bango bakoma ko luka na matanga oyo bani ba bisa ba kombo ya ona sinza merci lelo matanga pe dimi ba bomoi ba mise katel bo kala bango su wapi bazana ba chaîne na bango tenga za oya uolono ba tourna ka pe suté de ba diembera ba kunda lelo to tala bango yi bazaki ba Suzy bo dunda wo bo sakabo liwa ya Suzy bantu interpeller lo diba besoin de biso nyos bonga bena ndeti ngabena kufa nga mono to ka morgo yesu bando tiko ko zo baninga no le pe ko tourner le pe za tourner nga ya nzana biso nyos parce que ndotika libende na sa moyo azati et puis mutu moko te na sa moyo za sembo te to fingaka to lobaka mabe to tongaka to inanaka alors yango na lobi boye bo tsaka mutu to batika mabe tia mais o kana na mabe ezaka masumu sa moyo sa mabe moko tinde iswanga ona ko loba yango mais Suzy bato akufi témoignage neza bien est-ce que yo par exemple pour yanga ko sala mabe yanga pe ati sana kufa témoignage mabe pourquoi témoignage mabe et bona mutu mabe bonga mutu malamu so mabe nanga ba vérité nanga ya bato bisanga mutu mabe donc za mutu malamu ba vérité ngai bato ba mona nga mabe ne ba mona nga nana yebi ayebi ngane na zalaka kutu lelo te ya yebi donc voilà OK merci bato nga so kufi ba yate oso ba yeba ko beta bango ba comédie ba yate ka ba chroniqueur ba chroniqueuse pas bientôt na kufa te eza pasi bon kufi pasi kaka pasi na pasi alors témoignage nini zo garder pembe na maman na biso Suzy bantu azaki artiste munini na sali pe kombo la mboka na biso Congo ouais Suzy to jouer na ye biso do ba papa azaleki na biso ya ki to yamba ki fait bien azaki film bien en tout cas semblait qu'on a na kamaso no ba donc azaki film ko alingaki ba azaki muto to jouer na ye amona pe azaki na talent na ye a jouer comment jouer bien président est-ce que au joueur la Suzy
est-ce que makambo kindoki bima ya Suzy yibo sentira ngo kindoki ya nani babi Suzy azava ndoki Suzy anozo ba chance balinga ba terre na yeso après tournage babiloko wana bolanda yango te soki moto azali baloba makambo te soki moto akufi oyo kali kambo ebimi na nsima ngai nayebi te ngai na kindoki te nayebi te ngai na ndoki te naza mpe ndoki te nayebi kindoki te bon nayebi makambo wana te mikolo ta makambo wana ebimaki mpo nibo réagir te anteke babie boyambaka Suzy na théâtre ngai mokolo ya liboso mokolo liboso eza masumu faloke tuna bamasumu baza wana bamungai pale baza bango nde bamikolo biso tolandi bango boye te oyo faloke tuna nde bango wana pourquoi ce comédien akufi makambo ebimaka kaka makambo yango na ngai naloba te soki moto akufi akufi makambo ebima te soki moto asenga so atekaka ni akufi makambo ebimaka te mais soki artiste akufi comédien akufi artiste akufi oyoki makambo ebimi ebele liwa eza nzela moto nyonso eza ti so moto akufi lelo oyo likambo non lobi eza ya ye ya yo ya ngai ya moto nyonso to moto akufi olandi alors président témoignage nini ezogarde pembe na mama ya Suzy azalaki moto malamu azalaki bien na bato azalaki bien na bato alors conseil nini opesa to baartiste congolais nyonso batikali oyo bai korendre mpe hommage epai mama Suzy oyo tokotala ndeko na biso akufi toyeko biso nyonso tozala toyeba nzela nzambe totambola na boye tomoni ndeko na biso akufi ndenge biso mpe tokozala toyebaka nzela nzambe mabika ya liwa moto akufi biso totikali sikoyo nde yango na bi tolenda nzela nzambe tozala boye totambola oyo azala biso na katolike toloba oyo azala matoyo ya koyoka oyo mpe alingi asala merci Non, il y a une fille, elle chanteuse chrétienne en France. Est-ce que c'est vrai que Suzy Bantou a coupé? C'est déjà le plus tard. Sans pour tu sais, sans pour autant parce que je ne m'attendais pas à ça. Elle a mis bon mot. Elle a fait la page à président Caleb, ça pourrait allier Suzy Bantou. C'est devenu sérieux. Non, le calcul, le partage est commis partout. Mais Milinga moko boye ezobima ke Suzy Bantou bino artiste comédien boza parmi bato oyo boza pe na liwana ye parce que botikaki na hôpital bondo rendre visite quelque part ya bendaka bato ba moto bambo bemika ebele wana ozokurana mambwana ngala na artiste mon na très limité ngando moninga très limité comment très limité naeba rejouer na collègue naeba ko solola bien na collègue soto kutani mais naeba ba vie privée ba tuté mambo eza dehors à scène na contrôler mal na roloba n'importe quoi awa et sali pe mambo pour na éviter vraiment mambo net ya ba ke famille lobby boy so peut la comédie ba lobby boy là je na maîtrise en honte vraiment. Un mot pour la famille biologique, un mot aussi pour la famille artistique. Famille biologique, la famille artistique, Bichot Tosali, moins 1, la famille artistique, parce que même quand on a un film, c'est un sujet ou bien la société. Famille biologique, ça lui fait moins 1 parce que même quand on a besoin de service, c'est pas sujet ou c'est un sujet pour azati.
ce qu'on peut demander, nous avons fait ça sur pédicure. Nous avons fait ça sur pédicure, nous avons fait ça kimia na mitema nyonso etikali. Pour aux gens à Suzy Bantu, vraiment, ils ont trou quoi. Ils ont trou dans le théâtre en Bourg en Abysso. Donc, que la paix de l'Éternel règne sur nous, nous allons bien. Je vous en prie. Merci. Merci. Donc là, nous avons un sentiment de tristesse. Vraiment, il y a même des mots qui manquent. Départ, il y a très tôt. Très tôt. On ne s'y attendait même pas que nous on allait perdre Suzy dans l'âge à Kominango. On perd Suzy dans la corpulence. Si on peut dire même beauté. Et elle était encore très très nécessaire pour Nabiso, pour nous servir Mboka à travers Salanae ou à Salakaya art dramatique. Aujourd'hui, là, nous sommes venus rendre les derniers hommages. Et pas il y a Ndeko Atikibiso. Vraiment, c'est très difficile. C'est très difficile à avaler. Et voir ça, en tout cas. Bon, toutefois, que le bon Dieu soit glorifié. Hein. Lui qui nous avait donné souci, à ce peu que soyez les lots. Après que soyez, les lots tous à Kapoto rendre des hommages. En tout cas, que la gloire revienne à l'Éternel. C'est ce que je peux dire. Vraiment, ma famille, Nzamba Zanabino, Alendi Sabino, Akausa Potawana. C'est tout ce que je peux leur dire. Merci beaucoup. Merci. Peut-être que nous avons et j'ai vu que c'était vrai aussi. Alors, depuis ces jours-là, pas moi les rondés, mais ça fait toujours mal. Et n'habitez sous un bon souvenir et pas sous moi comme balai sur les alliés. Oui, bon souvenir, ils ont vraiment belé parce que comme dans la genèse, il y a vu Nabiso. Déjà, il y a un internat déjà. Tu as déjà un internat, tu as miné. Déjà, tu as été traité. Et puis, dans le monde du théâtre, tout le monde a été voilà, c'est que même si les lots, donc, à chaque fois qu'il avait un problème, on a recourir des banaïs et puis il y a un problème à recourir facilement. Donc il y a en dehors du monde artistique, à côté artistique, tout le tournage est belé et puis il y a une parole, une incarnation, c'est vraiment marquante. Merci beaucoup. Je peux citer témoignage à Malam. Tandis que ça peut pas témoignage à Malam. C'est pour cela qu'on finance ça. Suzy Azaki sur Rennes et je sais pas pour bateau le bababilo pas genre on a conseil de copier ça na bango. Bon, na conseil bango témoin bazam témoin babé parce que mutope ça témoignage qui est dans sida c'est kaza médecin azala ba donner na et tout. Bon mutoza na bongo te comment vous fondez. Or na médecine c'est créer bongo ko ba mabete. Donc c'est gars qui témoin mabé kaka. Bon kimubulu moi c'est surtout à balater babé ngaki moi sandumba surtout biso bangala. Moi suis à balater azamo sandumba. Donc so balinde ko mi femme mariée ko moi c'est à mutu. Donc na théâtre là wa mutu moi c'est surtout à balater à mutu pour nous azana ajouter fixe. Donc peut-être c'est le mot spécial ma bible je ne pense pas. Donc beaucoup fois na épée la conséquence c'est ma bible mais ali tanzambe. Pour ça ba crise belé ba les belé mso bazo bater. C'est ba crise ba mbula na mbula. Mais ane okufa bete. Asa ba mso ba une semaine na kata koma akufa été. Mais mukula crise moko akufi. Donc c'est que tanende okayi mukolo. Suzy atiki famille biologique, atiki famille artistique le Guabino. Je ne sais pas conseil ne couper ça parce que famille les deux familles sont vraiment choquées. Conseil ne apporter dans ma famille. Bon pour la famille kaka, omoni
mutakufaka mais esprit kufaka te molimo na nde ke na kimia pe na kimia ba on peut pas tamasa mamé sur na kimia po suzi pasaki mutu pe kimia anolinga ba problème na batuté azane soki ndo tumoliende assez déchaîné mais que ya bande ezala kete alors libota pesa na kimia eloko moti na moni oya sika ba kozwa exact mais on va perdre nde ba osango sauter mais président yo lobby suicide azala ki rancunière te azala ki kimia mais toyoki ki suicide azala ki rancunière ko tuna batuna Teresa bazako yokana te te koza rancunière ko kana mutu te c'est différent ye azai mutu atumulaka nde te mais soko tumoli assez déchaîné makasi donc mais na monde ya théâtre même na famille ezalaka bo il arrive des fois même na ta famille pe bana mosusu bayokanaka te mwana noko na mwana ndeko bayokanaka te mais ça peut arriver mais ye na Teresa bayokanaki te na ta moko mpe boye na ta moko mpe bayokanaki mpe na bango fois même na bave ya liwana ye déjà elle avait tout arrangé à préparer bien parce que souci déjà c'est comme si elle pressentait qu'akokufa elle commençait même à dire des paroles prophétiques. Donc il y a la paix, Banini, je crois elle avait tout arrangé. Merci beaucoup, Paco. Merci. place à Uvanda, ils ont grâce. Uvanda, il obite pour les carnavals, ils ont matanga. Merci. Maman nous sommes sous Avandi, je suis partout aussi des protocoles. Merci. Nos journalistes vous accompagner. Si c'est toi qui as porté la famille, tu rends hommage mérité. La maman Suzy Banto Tobenga qui momi. Oyo azalaki parmi les artistes comédiennes, oyo ba travail qui n'angai na plateforme de comédiens congolais par cycle. Comme tout le baga par quoi mu di projet par général, les autres tout qui perdre ex relations publiques na biso maman Suzy Banto. Parce que yango esali que les lois ba comédiens nyonso komona ki en plein soutien de part de autres et maman Suzy elle est parmi aussi artistes pour défendre le théâtre na mboka ya Congo DC. As un exemple parce que natika mona te aswana mutu weli na mutu mobali ou bien non moi c'est mon quoi abane kolata bien koloba foya c'est une femme modèle pour moi c'est une école et na c'est ko yebisaka ba ko na artiste comme ba Holanda biso ba yeba pe ko ozwa ba yeba ko ozwa pe mayele wana donc tous les artistes ko za artiste za ko za impolite ko za artiste comédienne za kolata mabete bon tous les éducateurs on a ko éduquer c'est que biso mo tous exemple donc c'est merci na bino pe ba journée c'est ne ko za ko accompagner biso et to sengi kaka na ba titre o bozo ko maboye ba kape ko sangisa ko ba mususu bazo mona koloba mabe za ko succès mais succès suka nango yango ata ba lobi artiste ko fa te mais Suzy Banda ko mais œuvre nende tikali mais Suzy Banda ero ko na déployer ka na sokoda kombo ezate azande na sokoda te azana sonekate donc on a koloba ke famille na ye en tout cas il faut to travailler na bango pour na ko défendre ba droit ya maman Suzy Banda aussi non pas majorité d'artistes bazo ko fa ba pola ce qui le maman Suzy Banda aza honoré c'est à partir du district première dame maman Denise Nyankero Tsekedi oyo honoré na maman Suzy na papa Komudioko œuvre ya bango sikoyo ne ça problème maman ya sale belé ba journaliste maman ya sale belé famille kotikala kapo tranchant destructeur allait réussir à terrasser Madame Suzy Bantou à la fleur de l'âge. Elle qui a été le modèle de solidarité. En plus du fait que par sa silhouette magique, on s'imaginerait à côté d'un ange à la taille svelte. Sa beauté est Otala ndeko na biso azaki cher pour na biso momi pour rendre ba dernier hommage quand des ala kaka pour nanga na loba kaka mais c'est ça condoléances la famille mobimba famille biologique à momi liwa eza destin eza mokano nzambe yaka nga loba ngo dia bulu ata telemi vie maseke so atelemi ata ye po baboma moto ngo so no nzamba lobi un moté ata moto nga dade na morgue a telema obima mais va soutenir les autres garder pour Yaya malam. Yaya za biloba lobate. Yaya malam. Ya biloba lobate wazala ba.
biloba loba na ndeni ozolingo loba yo ni mutebi biso aza tango lobi ya malamu na biloba loba te donc so momi alobi za pona conseil tambola bien kolanda oyo ozomona te nyonso koleka mibali tu oboyebi na théâtre da musu ya poto balinga beza balinga pe biso déjà donc eloko kufela ezala te ah bon mais lelo tango kotala simaliwa na ye makambo ezobima tellement ebele tandis que ndeko atiki oyebi makambo ezobima nayebi te barankine ekokende départ bino ne bokotya barankine bino bajournaliste bokotya barankine bino na baquestion piège na bino botuna so mosazane est-ce que place bobanda makambo na bino biso tozalaka bino kale bobandaka po place bamakambo ebandaka so bino bobanda opose baquestion ya bino te bomission na média te ebima te bino kane bobanda bino ka bozala matumboli merci kopesa conseil na bandeko nokoloba toza daa mikolo toza mikolo na kati ya théâtre minere aza te toza daa mikolo donc moto il faut prendre conscience so osala mabe bike nosala mabe conseil tete moto wa mikolo ti mokolo mosu opesa etoli o tamoni boye apesi nga toli ye nde nani ye mofata conseil to omonaki makambo osala eza malamu continue osala so amonaki eza mabe atikiti toza mikolo déjà voilà mais ko senga na bandeko na bino bacomédien bobanda kolela bandeko na bino koma au lieu de polémique neti kolela balelaka déjà kaka te balelaka déjà tolela da biso nyonso da polémique ezalaka nango kaka bongo eza partout omona moko akufi boye alobi boye bo eza nanga ndenge moto na moto aza na ndenge nde moto na moto aza na comportement moto na moto aza na éducation na ye mpona kolela da batolelaka déjà ndaki bato balelaka eza nanga ndenge merci beaucoup kobosa nango te ana bato mosusu meme biloba loba bamosusu ola koza ata akufeli papa bango aolela soki atie basa moni ekutu ezalaka moka ndenge donc batutu moto moto na comportement na ye mais bolingo bolakisi pa susi yango te tomona pa kokodioko na ndeni ebela baartiste comédie ebele boyaki na matanga kokodioko te ebela bacomédie bayaki na matanga ya koko te po tomoni bino ebele botoni eloko mosusu fo ya oyeba génération na génération bato na bato baza nde bakangamaka daya koko osotala koko aza groupe salongo baene bamikolo toyebi ke biso ntango tokenda na matanga nde toyaki na matanga masusi tozaluya luya moko boleli boseki botumboli bato mais pas mikolo mona papa elomba aza kuna yosa deso papa elomba masumu otema oloba mama malinga baza kuna moni toyebi ke pa masuzi momi de tout. Voilà, merci beaucoup. Merci. Contre nani? Na fâché contre bato mabe ya maboke ba otikala ya malamu kwa ya susi na biso akufa pour ani na yesu ya susi ya avant. Fallait pas que d'avance ba ya moko bona ba ya na théâtre ya basi na mibali. Oto so na bango kitoko, oto beta na bango kati so parmi ba susi ça qui preuve ani mona ki na émission na ce qui m'a voice oto so na susi donc yango wana kaka. Donc liwata chose naturelle yo to comme quoi accuser batou peut-être batou sinde ba réussir na yo te nga lobi yango te nga habité nga bien susi akufi na pema bote ba émission nga nyonso na accuser personne mais c'est que je dis toujours la vérité que na théâtre to linganité il y a des hypocrites au carré sont là parce que pour nga to tombe so c'est hypocrite ko so sanonga ti ke olinga nga to c'est mo te bokunyonga nga tina no nini tina no zanini. Et puis dans le but na bakango ba micro yo mona tya musika ba micro oyo ba poison ya piéger zalia ezali mais nga siko na mona ba koko je vais abattre la nga et puis na pesa message bato wasa ba direct mutu to azana pesa bumisanga na ye mobimba yo lingo na rata matanga ya kozo ba ser na yo puis ça bon ba wa nga sasa mais d'autres mituna boto ba question bo memanga te to molanga te bo to mandela za ba question poser nga ngala zali OK to yeba sikoyo lelo oyo to ki sangokie Belleville apesaki $400 si la personne a payé $500 et si personne a payé $20 alors liste bimi abato ba pesa bato ba pesa kiti alors quand tu yeba apport na wisa nini na bo na pesa ina moni sika oyo na hôpital du cinquantenaire tolingi par ya matanga papa mama la biso susi bantu tangu tunaona kubanda
ndeko toyebisinga mpo baseri moko gabriel mpe aza camarade na cinquantenaire ye nde aye koyebisanga lobi jour aye kotala gabriel kuna eza na moto moko amonaki yo aye koyebisanga mpe ke amoni wana na cinquantenaire nga mpe nazalaki na cinquantenaire ndenge alobi oyo nayebaki te yango nayaki kaka natali kabi na zoni zoko ndeko ozalaki kuna oza kaka kuna o te si na bimi donc voilà nabanzi kosona biso asuka yango wana est-ce que makambo ebimaka na internet ya susi bato ekutaka na kini mpe ozala libanda kelangeli na ngola est-ce que etant partage na ye par rapport à makambo ebima ya kindoki ya bachase balinga parce que ezolobamaki eza parmi des choses oyo echoke vraiment yango mimi na liwa te papa makambo wana nayebi yango te nayebi te nazwa temps mingi akokutana na ye na tournage kaka ezala ndako bisika avandaka na ye komona waka ndenge akufi donc nayebi mpenza vi na ye mosusu à part scène nayebi vi aza gentil alingaka kimia esika mwa likambo eza mwa nongo atika yango bongo te fo omona apesi mwa conseil azala mpe na motema monene ata likambo ezali mais soki oza na ye bo soki oyoki te amanifestaka yango te. Une dernière question, oza moto oumini na monde ya théâtre oyo pourquoi ce comédien makambo limakaka après comment moto moko elatisama kaka tanki oza bamama oyo omini ya théâtre esaki yango nayebi te wana ifo tuna bato oyebisaka makambo wana nga mpe na kaka nde bino boyoka ata otamboli bien ata otamboli mabe ekobima kaka du moins soki olandi yango eza mabe makasi moto na moto kaka telema bisika azali na bonne relation ne na nzambe yango motuya bato bakoki koloba mabe bato baoloba soki nzambe ayebi yango te eya nango problème te okoki kobimisa hypocrisie bato bazomona aza malamu zoka nde nsima malamu wana oza makambo mabe ozosala sikoyo na mini to nde akorendre sikoyo compte a rendre pa nzambe po biso bato tolobaka kaka dernier message na bakomedo tuna bato bana na biso en final liwa ya suzi neti Monatie botalelanga Congo température ya mama Rosette la fleur na dambu Congo température eye na mopepe asika ya tobina e Congo température eye na mopepe asika pepe asika ya tobina e Congo Monatie botalelanga Congo température ya mama Rosette la fleur na dambu Congo température eye na mopepe asika ya tobina e Congo température eye na mopepe asika pepe asika ya tobina e Congo Monatie botalelanga Congo température ya mama Rosette la fleur na dambu Congo température eye na mopepe asika ya tobina e Congo température eye na mopepe asika pepe asika ya tobina e Congo